magazine Mbonda Ekolo oyo epesa kabino d'information ya kitoko e kamba mibongo na ye moko mwana mboka le DG valable Alain Dewa. Tofongola magazine na biso na élément oyo boye bake babandi ba travaux proprement dit na troisième rencontre oyo ya processus pona kozongisa kimia na République démocratique du Congo tolanda reportage oyo. Ba travaux proprement dit ya troisième rencontre ya processus pona koyeba na kozongisa kimia na este ya RD Congo e bandaki mukolo ya mercredi 30 novembre na Nairobi na capitale kenyan. Kasi ba travaux yango e kozala bongo dirigé na ancien président Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali facilitateur ya communauté ya ba état d'Afrique de l'Est EAC en sigle pona processus ya koluka kimia na este ya République démocratique du Congo. Ba délégation nyonso ya ba groupes armés, ya société civile, ya ba association ya basi, pe ya Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, pe ya Tanganyika, bazalaki présente na troisième rencontre oyo. Kasi na vei na yango, mandataire spécial ya chef de l'État pona processus na Nairobi, Serge Tibangu abengisaki ba groupes armés oyo bazalaki wana na Nairobi pona respect ya cessez-le-feu sur terrain pona ko éviter absence na bango na discussion yango. Na yango esengeli toyeba ke 47 groupes armés nde bazalaki na troisième rencontre ya processus oyo ezalaki kosalema na Nairobi pona koluka kimia na este ya RD Congo. Tokosenga kaka na gouvernement na biso a continuer na kosala musala kitoko na ko accompagner chef de l'état pe groupes armés pour que baye kosilisa guerre oyo eza na este ya République démocratique du Congo. Biso awa tobetisi kaka mbonda. Ya dola eza se komata na ville province ya Kinshasa toza koyeba te soki gouvernement azomona to azomona te. Kinshasa ekoma na ngonde ko vivre na taux du jour. Vie ya ba Congolais ekoma na ngonde ya mayoto, population eleli mingi na lolenge mboka eza kokendele po vie nyonso ekoma na ngo cher. Kalakala toyebaki lipa ya 200 francs kasi lelo oyo ezalaka lisusu te. Kolia ekoma lokola Bible eloba, tu mangeras à la sueur de ton front. Degré dollar pe biloko emateli ezoyebana te soki tozokende wapi. Mbongo ya bapaya ekomi na valeur koleka ya biso moko. Ministre ya économie azokomona tote population eleli. Eza komata moya kosala wenze ezate okobimana mo 5000 moya osomba biloko ezate bana bazotonda te toyebi te tosuka wapi. Bokipe biso na makambo kolia. Eza faute o abato bazotekela biso te eza faute biloko dollar chaque jour ezomata bazosomba biloko cher moya pe batekela biso mo cher ezate. Bosunga biso soki te tozobumuka bandako na bana na ba mama na batata. Toyebaki tosomba biso ke na $100. Bapeso 4 carton bazongiso day 1. Lelo carton biso mwe komi na $100. Bana babika ndeni to vive ndeni. Yango nde moto bikisaka bana. Wende zate ozotaka bana bakolia nini ekola 1500 okosoma ngo ndenge nini masangu kutu koloba te kantina masangu 7000 okoloba te saka mbino mati 800000 moya kosoma ngo ezate tokomotangisaka bikolo otenda mdambo teka moya de vivre bana batanga balia moya bana batanga ezate. Tozosenga na gouvernement mobimba tope na ministre ya économie atala nanu situation ya to ya dollar pona kobongisa lobby na biso social scolarité pe makambo nyonso na ndenge ya malamu eyokani. Bas Kingabwa avec le grand coordonnateur Jacob Mwambanzete Yambila baza ko soutenir morgue ya Kingabwa tolanda élément oyo. Likambo ya ba morgue na kati ya ville province ya Kinshasa tolandaka yango ndenge nini député mwana mboka Eleze Tambwe abetaka marteau kuna na kati ya Assemblée nationale ke mingi na butu ekobaka lango ba chambre froide mais mikolo lekaki tolandaki ndenge moko ya bato bazalaka makaba ba morgue na ville province ya Kinshasa Yangondo Maria abwakisaka ba popo Eleze Tambwe alobi ke kuna kutu makamwana ezalaka te lelo oyo bande kope ya Kingabwa mingi ya base Kingabwa
oyo esimba makala mwana mboka Jacob Mwamba Nzeta Mbila bango kutu balobike balingi mwana mboka Jacob Mulumba akomisa susu morgue leko mata x3 abakisa susu morgue mususu po morgue na bango ya Kingabwa ezali kosunga kaka bango moko te ezali pe kosunga population ebele ya ville province Kinshasa bayaka wana po prix ezala kitoko pe qualité ya musala kitoko tona bamonde nini balobaki to bamonaki micro ya Mbunda Ekolo. Secrétaire général ya base de Kingabwa oyo esimami na cordon o cordon na biso Nzete Mbila Jacob Mwamba na yeko déclarer pour na mayematali makambo ya morgue eza ya Jokoko te morgue eza ya biso bana Kingabwa morgue wana yaki pona biso bana Kingabwa yaki otiango pona biso bana Kingabwa nde biso toujours déclarer morgue wana eza na ba norme nyonso ya bien tozo ko senga kutu na ye son excellence ozoka ngana ngonga oyo abakise susu ekoma mwa munene pote tozo jwa clientèle yebele zo utati na bipai bato bazo ya pona bolingo nano ya morgue nano bolingo akei pe lisusu toza na tarification moko ya C toza na ba morgue belé na kata Kinshasa surtout na commune limité mais o tie mutu boye o kokate mais kuna pa na biso morgue ba yako tiela biso bana Kingabwa ezali morgue oyo eza ko accueillir biso na n'importe quelle heure okokoza na mukande ozana ngote ba kotinda yo tika keno ko luka mukano ya morgue déjà aussi nzoto mais bisika muso ko loba kene na nzoto nayo kene na ngo keno ko luka esika ko tia ezali biso passe ndeto sepeli na acte oyo honorable son excellence asali était à continuer sous na lignée wana yanga nazo senga abakisa yango ekoma munene eya pe kitoko pali ya base ya Kingabwa tozali biso nyonso to sima ya président na biso Jacob Mwamba eloko na yeli awa pona ko soutenir morgue oyo excellence na biso Jekoko asaleli biso na kati ya Kingabwa ngai nazali mutu moko na gumeli awa na Kingabwa depuis 1961 to souffrir mingi bibembe tozoki notambola nango na ba morgue nyonso okokende na Saint Joseph aweza ya kotonda toke na Bondeko aweza ya kotonda toza ko parvenir kokoma même tina mama yemo mais lelo toju œuvre ya kitoko ya ndenge wana excellence na biso asaleli biso na Kingabwa pe na prix moko abordable eza ko yambaka kaba na Kingabwa te na ba ninga mususu baza ko wuta na ba commune mususu baza ko ya kotika bibembe wana et puis na prix moko ya kitoko vraiment tozo senga na honorable na biso atombola eloko yo boye afungola yango ekoma munene ezala na norme moko ya kitoko batu tozo sepela nango vraiment eloko yo soke meki kolongwa biso bana Kingabwa toko marcher et puis nazo senga na bana Kingabwa totelema eloko elongwa te etikala vraiment ndenge zo salisa biso ezala nyonso tu oyo bino boko kene bembe baza koyamba biso et peut tozo bimisa bibembe na biso na norme moko ya kitoko vraiment na sepeli mingi nzambe abatela excellence Jekoko nzambe apesa makasi na président na biso Jacob Mwamba Nzeta Mbila ata bazokata yango ezokola merci mingi. Awa tokosenga kaka na mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa tala ndenge ba notable ya Kingabwa bakomisi morgue na yo mingi baza Kingabwa oyo ezalaka dirigé na le grand coordonnateur Jacob Mwamba Nzeta Mbila parce que ye azali vraiment notable solo na équipe na ye esengi na yo kaka nini kosala mosala kitoko koluka ke morgue na yo ezala na ba qualité pe na ba norme ya kitoko po mingi baza kotika bibembe awa ezali kaka ba Kingabwa te mais ville province ya Kinshasa mape mingi basikaka apopri eza kitoko biso awa tobetika munda bafaux policier bazozwa esika ya ba vrai policier na butu na Pascal tolanda element oyo Batu ebele baebi na masina pe Pascal na kambo ya Kimbanseke ekenda sango ba désordre esale makanango ebele awa tozali na sot mouton boye bake ba policier bozali komona bazali kokanga batu basalaka na bango ana masina pe te na Pascal te bazaka kapona tracasserie population esi ebaya bango tozana très mokali botala ba moto etondi ebele ezali kotika batu tina terrain sur mbanza
ti na kati kuna mais elo ekamusaka bato makasi population bakeketaka makasi po tracasserie eleki makasi ata bato ya moto bazana ba désordre mais oyo la police oyo toyebi te nzoka bazana bango ba FARDC oyo soki mosala esili aye na ye koshoke awawa tango biso mbonda ekolo tokitaki wana na 21h boyoka ndenge population balobaki bapolisi awa tolengi bango papa basi asalaka basi tokosenga na kone kuzu azali kokamba jemi ya este en tout cas tia miso na awawa po jemi mpe esalaka mosala nango kitoko na milie oyo me oyo ya tracasserie population babayi na bango boye mabe makasi Jemi este eza ko continuer na musala kitoko bazali kokanga bakulu na oyo baza ko déranger population quinoise na niveau ya Pascal Tolanda element oyo tango toyebisaka bino ke awa la Pascal bakulu na bamiyibi bazalaka mingi botsaka tembe botala lelo le commandant Kuzu oya Jemi Este Badara oyo mingi ezaka awa la Pascal asali musala kitoko na buta lelo bakangi bana mibali oyo boza komona bavani na se basuka na miyibi suka na bakulu na abobaka meme bato na ndenge moko ba belle susu na ba machette parce que souci na bango ezalaka ke abotola nyonso oyo zalango soki kaka obeji kosala résistance au katami pota munene on se retrouver dans l'hôpital s'occuper mame on se retrouver na se ya mabele bana oyo bana babunga nzela bana mabe oyo leta alukaka lelo commandant Kuzu asilisi bango maele et surtout que tokomi kokende na ba fin de l'année bango pe ba renforcer musala bango moyibi kitoko bakomi même na niveau babar bakotelemaka kotalaka mutu so mosalika mouvement muke bango wana le kiri na bango babimelio babotolio nyonso ozalaki nango yango Jemi Este Badara oyo kuma mangala commandant Kuzu à la Pascal na boulevard Lumumba bango pe ba multiplier ba tactique pour la consiste bango maele yango mo bakagi bana oyo tala ba tatouage zoto na bango tala ne bazobeta misu pai lati oyo aza kolobaki azaka jogo donc joueur zokande suka na moyibi bayeba même la classe na bango babaye kala atako du satana asepela susu na ete boyo kabino moko la police o bazalaki wana ndenge nini balobaki la ponite ta façon to komi bano bali kotungisa population makasi saki ya mama papa azomela bango na ba batami bazolandela suka nango babotoli biloko bakati batu macheti tozwi ba plainte belé lobi na bakolo ba babenga biso tosali mosala ya police nde tozwi bona ba macheti population pe lokola elemba bango na motema moko kutu bakamwaka ndenge bato bakota ba prison babimaka atotili bango kuna bakekosala bilanga mais basi bazwa bayela kozonga population pe babaye bango koleka boyoka bino monde nini baréagir na liboso ya kamera ya mbonda ekolo tolembi soki biso na temps 64 même 18 kokata bato bato mwa mbali moko na nzongo wana se mwa mbali atiki bana mibale te tobaboya ase mabele poko tolembi mamuka ya polisi aza mosala nango asala okotambola ndenge nini na butu kokata mashite koboma miso otika na bana eloko na senga na bao batikali nde bamona baninga na bango boye nde bakende na bao batikali batika ngo batika mosala basala oyo biso to bakopera nga nateka nanga boudin nateka boudin na akopera donc bavena nga nde baza bapolisi tu bayebi ngai tokosenga kaka na général Kasongo pe na ministre intérieur boluka na esika obo renforcer le commandant Kuzu ba élément lisusu ya mingi po esika oyo soki commandant Kuzu azalite makama ya ndenge na ndenge ekosala ba population kotoyo bakozala mal à l'aise mingi et surtout ezala na boulevard même population bakozanga moya koleka na esika oyo awa topesi commandant Kuzu merci pe tobeteli ekambunda babita ya Kaluka na komini ya Ngaliema baza kolela misala oyo baza kosala ya nzela eumeli Mbebake na projet ya Chilejelu oyo mwana mboka Fachi Beto azwaki likanisi ya kotonga po oyo ezofandisa masolo kitoko na Kaluka bana ya Kaluka nyonso bazali kosepena yango makasi boyebake po wana ekobima na Veni Landu ekokita ti
na nzela oyo babengaka X24 novembre nzela ya Selembao. Eloko ekomi kokamwisa bato makasi na likanisi oyo kobanda faci beto aleka nzela oyo ekoma na yango négligé. Pa okutu elingi ekende na yango botala mituka ndenge ezali koleka tango magazine ekolo tokitaki wana boyoka bachauffeur babetaki mbonda na mikro na biso. Depuis banda musala comme le basali le basali te soki bana mbongo te fela batika nzende ezalaki kami tukande komi tele pepi to mobe sa mituka na biso nde mo de ben ingénieur a président mo mambo esa mate sadi eza pena na kata quartier présidentiel ngalema mais nzela o depuis mokona mboka baya bakata ruban bokenzele banda tilelo tala yo mokomoni tala la maye komo kota tia ba venit na bandaku weto komiti wapi weto viva ndenge tozo beta sete na ministre Fortuti Alex tala dossier oyo po charge ya muteleki ya batterie charge oyo zwaki awa nzela ya Kaluka en tout cas silisa yango ata Andre Kimbuta yango atikaki yango na nzela yo ekozwa relève en tout cas soki osali nzela oyo population ekosepela makasi ya kolela kaboto ebite misala yango basala lelo basala lobi population ezoyebana yango te boye vraiment mabe makasi mwinda ya Kifwansoni ekomi na impact makasi na route elengesa tolanda elema oyo. Magazine Bonda Ekolo esalaki descente temate mesala kolakisa bino information ya kitoko biso tokosaka te botulanga nini awa tozali na commune ya Bumbu botala awawa ba mama bazali koteka na bango na mwinda ya Kifwansoni oyo tolekosana na tango ya kala likambo ya pili kutu babosana yango tala mama oyo atie tomisoni ya mai atie mwinda wana eske soki petrole ezwi yango eske tomisoni oyo kozala kitoko ekozala kitoko te mama oyo azuma pana ye akotisi mwinda na kati ezosala pasi makasi tozosenga pe na bashino bosalaka pile na bino pe ezali su makasi te ata torche na bino bozali koteka toyebi te tango mosusu bakimi na bango depasi ya pile na depasi ya torche bolanda biso tango tokitaki wana. Population ya Kaluka na quartier 1 na Lubudi bazali kolela kurakuna ezalaka lisusu te tolanda reportage oyo. Toza na commune ya Ngalema précisément na Kaluka na quartier 1 Lubudi kurako bandekenda na yango 2 semaines soi-disant agent moko akomisa kabine oyo ya ye toyebite na bafeti oyo bakolia bona ndenge ni pe ndewali bakofete yango ndenge nini akenda na ye na fongola ya kabine kobanda kanga kabine oyo mais selon population il paraît que baza na problème ya basinga balbaki aya basolola mais toyebi pete ndenge nini ezoleka awa tango magazine Bonda Ekolo tokitaki boyoka ndenge balobaki na micro na biso toye tobengi bino po tozo déplorer mikolo ebele tosali na quartier oyo bisika na sokura ezali kaka biso tovandaki na courant mokolo ya yenga sibitima agent ya snela ye akitisi disjoncteur akangi cabine ake na clé tozosenga na bakonzi bayeba kosunga biso tokoki kofete boye te insécurité eza mingi na kati ya quartier oyo bakuluna bazokomenanse bato kokata bato mpona nini molili eleki toza na posa biso courant ezonga en tout cas na état oyo ezali bazongisela biso en attendant bakoya kochange basinga bazongisela biso courant mpo tozala na courant nasamba afef nabokola bana na mumbungu oyo sikoyo basikura bakati biso nakata kabili kura ezolela boye baye kokata biso kura mashini konike ekomi pasi tolongaka ati Selembao ibanda tozokoka te pasi eleki souffrance nakobokola bana ndenge nini desambo yango bana bakolata ndenge nini likambo ya courant ata bino bajasnel boyebake Kinshasa esengaka mwa courant mpo na Kaluka awa insécurité eza makasi awa kutu yuma azalaka na ye te bajasnel tokosenga na jet ya Kaluka commune ya Ngalema en tout cas ya kotala likambo ya courant ana quartier 1 Lubudi soki otiki bango boye bafete oyo bakofete yango te mpo baza na bino bafutaka facture na bino kitoko boyebake awa babolukela yango solution mpo so botiki boye mabe makasi abelisa mwana bamvula ebele mama mami azali ko continuer na kosenga lisungi epai ya bato ya mitema mawa.
omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to mpe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to mpe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout. Tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo. Mama mami oyo bozali komona azali mama azali kovivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te. Kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te. Lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli. Ngai mama mami nabengi bino kwa naza na pasi. Naza na mwana oyo abotama na méningite. Aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamungundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisa nga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosouffrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga nzambe epa akopambola bino tosenga nga lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ye te bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokoma makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ye te badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elaka ya kolonda yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na ntango ya pasi mpe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi mpe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye susi tokomi na tango oyo bosekaka mpe bolingaka mingi na bandaku na bino rubrique na bino pona nini boye avec mombwi d'actualité Alain Luzayadio nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko bon moni bajeune soki bazobanga mikolo te c'est pour cela moni tozonuna mingi. Pourquoi tozonuna? Parce que mukolo aza muto abotami amoni mo liboso na yo. Alors il faut en respect envers ye. Je respecte na loko les autres zalate ozomona mona mukaya manke mukolo leka mususu ko BTT. Mais mukolo leka ko zonga ko ima na ye. C'est pour cela les autres tinda biso ba jeune mingi na kende na nganda moko boye na vandi na meli swati.
likaya na meli soit masanga na le nazo mela yango na maloba ya mukolo wana lobela kinga mabe pona mankaki c'est pour cela monde disait comme mema na ba mfutuma moko boye ya bitumba to komi kozoka zoka vie ya nini vie ezake respect devant mukolo ezate c'est pour cela ba to bele ba condamner kaka chef de l'état au gouverneur boye non eza bongote alors photos za la boto si mingi devant ba kulutu o biso to kuti na se amoy yango nazali koloba boye mpona bandeko ba jeune bali kosala makamba mabe ko mankaka ba mikolo bazangi nde botosi na botosi bazangi tanga zo manke papa muninga papa ne moko aboti akobanke akobanga yete tanga zo manke mama muninga mama pa boti akobanga yete atamuke. Bon, jeunesse ya lelo ezoko yeba ko pesa respect na ba mikolo te ezali par rapport à génération. Au moins na tango ya kala tango ba papa na ba mama bota biso ne baza kokola éducation na bango. O bazwaki nawe ya lelo eza très différente. Pourquoi? Parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te même ba bazo kotanga na classe. Ezoko permettre bango te baza na niveau oyo ba parents na biso bazaki nango. C'est pourquoi bazoko mi pesa plus na ba comportement oyo eza mingi ya balabala. Ba gel bazoko se livrer plus na ba biloko ezoko bebisa bango. Masanga ba makaya biloko moko ya makasi. C'est pourquoi mon jeunesse et baby makasi. Pona nini boye ezali rubrique to sepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question na se basé mingi sur l'éducation parce qu'ils ont dépendre de l'éducation ya mutu na mutu. Tu vois, tous a 3 places au mutu qui a éducation moko. Ça commence na famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na esika moko yango nozomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque à respect c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque de respect ça des arrangements mental ça dépend il y a éducation à muto bimel dans la famille parce qu'un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manque de respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque de respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage caricature ya mokolo ya lelo JC Jemba ko kontiri abeteli biso lisolo nini tolanda caricature oyo. Ban nomination et outi ko sala mayandenge na ndenge depuis bona mboka Félix Silombo azobo konzi tolanda kina mikolo lekalaki ndenge nini ataki ba mandataire na entreprise à l'état pe lobi awa auti ko bimbisa ba bourgmestre ya sika o ba bimina ki impact pe na idéologie à part ba bourgmestre ba maire pe ba province pe ba yebani mais tout le koko tiri ameki ko kanisela bango façon nini baseki basala misala boyo kalisolo onenge nini ezali kolekana ndeko na biso akomi ministre mosala ya l'état langonga akomi na ndako yoka ba idée pe ba conseil ya famille lokola okomi mokonzi na esika wana il faut ko profiter libela ko bongisa vie na yo pe ya libota mobimba oncle timba biso mikili rapide po mama sa balobi biki na nge monani soki osali eloko te bakoseka biso papa ba parcelle to somba ata 20 bokonzi na yo ezali ya bonkoko koko na yo azalaka chef coutumier déjà kala ye moko mutu pe azwi bokonzi botala ndenge avandi akomi kotoka bali kokazabi avec IGF sur le terrain, a commis déjà qu'on bang non, donc a bang déjà IGF. Honorable peine à quoi naïe, le qu'on a mis ça là qu'on s'en va constat. Yokaye nenga le biboye. Na mosala l'état ba idée à boye, de que le ministre a constat la boni. Bande ko changement de mentalité. Nyonso o niveau la salini, tango ba nommé de ko ministre, to ba nommé mandataire, to pe le ko ba beaucoup ba bimie belé oyo. Ba famille mingi ba sepeli be boye ba ke. IGF pe azali zinga parce que ba projet mabe et continue de ko a ko da boloko. Ya malamu ezali nini? Tango ba nommé de ko la bino, bo sanga na bo pese ba kalisa ko sa pour ko luka ko tombola mboka parce que Congo esengi comme les Congolais, les Camerounais, ils sont ma part comme Ibi, au Sahara, le pont à mon côté, au commis ministre, au commis bourgmestre, yoka ma part de toi commune et commis Kakayo, wana ma bema kasi biso awa, to betika monda. Balobi to sepela na bao bazo sepela biso awa feti na feti. Lelo abotami yenani. Alain Luzayadio moko ya ba journaliste pe coordonnateur ya magazine Bonda Ekolo, tolanda page rose oyo.
suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo na ebiete bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda biso bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda École officielle to fongoli pe ba porte pona ba partenaire nyonso olingi okoma partenaire ya Mbonda École yaka na lombango po awa to fongoli ba porte pona bino na pesi merci na ngai na Lelu Zayajo oyo azalaki na sima ya kamera pona nga na bino tokutani mokolo ya